les 16 wana ntango fala azobeta alinga beta boye kopiblie biso a sold out esalami kuna ya $1000 sold out onga nazotuna ya sale oyo boye vraiment sale oyo tomoni oyo musique ebetami te artiste et musicien mon collègue Telwa Moussi ya Zaza tant tobeti yo arena on passe à autre chose. Donc, on va dans la tête c'est un individu de mon collègue Chronifuati, Karim Mokonzi. Il dit non, pena, ba beti yo arena. Bozwa ko lobela yo arena te ba lobela ngondengeni. Ce qui biso to beti concert, on passe à autre chose. Toi là ba calendrier belé to tika to ba sans on la kaka yo arena, to sans on la stade de Martine bino ko stade de Martine yo qui n'a pas c'est mati miniature kiti. Yako tokisa yako yita. Non. Bagolwa ebele bakomi ba warrior bagolwa ebele bakomi misu bazoka soni ngana komi nanga au milieu du village on a po anini po ayo kaka banzima fala azala na lolendo azala azala ne calme soka sobi na nzema ata muto yebaki aza golwa esale lo côté parce que ba fanatique bongo ya la bonne musique bazali on m'a dit ba propos no tenir wana Maître Kisabo Sembe, yangoyo. Côté se yazobela nanu te, ma pekane matière kwa mwinda pétrole te R. Tangu kwa ba refunda ye malade bandi. Et puis abela ka yemo te abela y compris na ba foka na ye. Ba komi soki balobi il fallait leki batu ba siliki, batu ba tomboki. Mais soki tolobi leti bourna boy a leki Koffi Olomide, batu ba silikate. Soki balobi bourna boy à l'équipe fait bosi bosiana batu bako silikate ceux qui balobi bourna boy à l'équipe fait batu bako silikate mais ceux balobi ka fallait à l'équipe fait donc on monique papa so monique musique et simbater pardon s'il vous plaît na lobi boy bagolois bagoloise boy ça mon continent bino botika enano soit à mati mangengenge soit ba tchelo randa komoko une année un an avant na wana à réfléchir nanu aeba nanu mani kilo na moni lelo fali aza ya ngai fali aza ngana ki ngana kedi bien tangu Karim Mokonzi anda finga fali nani mani ko zalaka wapi mani ke ozalaka bitangu Karim Mokonzi anda finga fali pesi na fali kombo ozalaka wapi fali ako beta bino ka bino na ba Virginie bino na ba Gauthier c'est bo sangana Virginie Gauthier c'est Bosangani boke kosala osatire ya comité de Bouzoberi bosunga leader à Simer TNC bosunga Mukonza Bagolwa qui Mukonza Bagolwa il a ressuscité ngo yango yo penza comme ça va tout soni ya modèle oyo batu na bazoni nga baya kokosa tala buzoba bake kosala bake ko monter concert ya batu obi eza pasi Côte d'Ivoire a bobeti bosali mpiakawa boke bozwi photo ya Didibé artiste ministère Didibé bozwi photo na ye boye kolobake eza kisinjora o lelo bino bolobela azosala promotion fali a éviter ko simba be ko simba te c'est ça bolingo solo yango wana manike yo ye fali aza déjà fali yebisanga oye fali biso na bino to ye fali aza déjà fali fallait ça mutu te fallait ça batu nyonso et puis mutu za premier cabine o fallait ça biso aza ya bino te mama papa tika ko beta tolo na fallait batu fallait ça li mwana papa na bango Faustin mwana mama Monique tanga na ba Maroc muninga tanga ke tanga na ba Belgique muninga tanga ke tanga na ba Tunisie yo le lozo bimisa Gauthier c'est yo zo na niveau sous les kauka c'est un individu de mon collègue chroniqueur Chronifuati Gauthier Sey. Toi tu es intelligent plus que Soulé Kaouka. Bonjour, bonjour, Nabande Konyoso, Ozolanda Biso, de partout dans le monde entier. Merci beaucoup. Nandenge, Ozorata, Nabino Liboso, Tansoli Bomoni, votre PP, Jerry Kobetox, l'essentiel de la presse, PP de tous les warriors, sur Bomoni vidéo, en tout cas. Nous avons un plaisir, tant que vous mettez tant que vous partagez, et ça sera vraiment bien.
Merci beaucoup na bandeko nyonso bozolanda biso na différentes chaînes. Merci beaucoup Nabino, merci beaucoup. Vous continuez à s'abonner, vous continuez à aimer ma vidéo. Ba warrior na ba warriors, ceux qui moni place au bazo le papou, place au bazo sala fierté à papou, place au bazo la kisaki papou, azo sala musala notre autorité morale Fally Ipupa. En tout cas, bolé ka vidéo anate. Bolé ka vidéo anate. Au tali petit na souka surtout na chaîne YouTube. Au partager pe au tindeli pe moninga. Et au sala bien na WhatsApp na Facebook. Et au sala lelo analyse moi na lombangu. Je crois bien tout ça pina tongo après Koubeta 3 grands concerts à Fally Ipupa. D'abord Oeza lelo le sujet du jour na biso to sala to kolobi la concert ya Ija Arena ndenge lekaki to sala pe ndenge papa alobi to lobelaka kaka yete to lobelaka ba mission nyonso mais to lobaka vérité. Ces derniers temps il fallait rendre ko tchaba date na ye de comprendre que les musiciens belé ba comment se pena la date a Fally wana. Alors presque tous les dates a Fally ba misusu ba tie ba album bima, ba misusu ba tie ba nzembo bima, ba misusu ba tie ba concert. Je crois bien to kolobelaka na concert oya IG Arena le 16 Fally Ipupa beta qui concert et ndeko na biso pe mokonza ba Gaulois pe achaki date kaka o Fally azobeta malgré azaki na États-Unis, Fally azaki na Belgique, mais acheki kaka même date. Biso toza bato to bando finga bato te likola ba date te ndenge ba Gaulois na ba communicateur ya mokonza ba Gaulois alekaki po bomona ki bino monde bomonaka oga fingama to bimisa pays au pays moko bata mafinga. Fally Ipupa ba date na ye nyonso banda na le 25 wana ya U Arena wana Paris la Défense bato badiembelaki yango. Alors mokonza ba Gaulois abetaki na États-Unis, tokolobela yango eloko nini eleki tozomona ba vidéo zo circuler tonton na biso nazo samba makasi tokolobela yango. Tokolobela yango pena ndenge selon les informations mokonza ba Gaulois akimi ake kokota na mutuka ba musicien mbutu mais ba communicateur na jusque là ba vandi kimia eloko abongo soki Fally esalamelaki Fally kaka na butu wana bato benga basokola batie ba malasi kaka na butu wana bamisusu benga za na babipoti baye kosala ba analyse. Tokolobela pe fe na biso ya Bogar ya 67 ans abetaki na Dubai, mais eloko esepelisaki biso nani akotisaki ye na piste na podium plutôt. Tokolobela yango tozolinga ba concert oyo ezaki c'est le Congo qui gagne. Exactement que tu es concert no mo na restaurant moko boye na lieu to mo boye osoka ko bisa batuki le Congo qui gagne. Congo ko gagner na ba marque ya ba salle obo ke le robeta wana. Tokolobela. Tokolobela mwana mobali oyo Gauthier Sey. En tout cas na mona ki vidéo wana ba warrior na ba warriors ba bengi ngai. Koko na biso zo mona makambo Gauthier Sey azo sala te. Voilà ba warrior na ba warriors ba bengi. Nga pe na tuni. Mokonzi na nga Christian Bosembi. Yo po zo mona makambo Gauthier Sey azo sala te. Tokolobela ngo na émission. Merci beaucoup na maman Mamicho depuis Monaco. Sponsor officiel, il y a Jerry Kobetox. Na kowele na motute. Parce que biso ba warrior na ba warriors nzamba pesa biso motema ya kosunga. Merci beaucoup na maître Junior Mukuna Toro.
salaka ndenge tozo solola. Merci beaucoup na bureau mobimba ya Fally Ipupa. Kobana na honorable Soule Kauka Pazuzu. Oh lelo na kolobela dossier ya mwana mobali Gauthier Seye. Biso bana babola tolingaka kolatisa bani kolatisa batu ki mobola na biso. Bana batu bakola bambongo ayebi ata ndenge bakeno somba lipa na kwente. Ale yo mwana mobola na kola ngai Gauthier Seye. Olala ngungi swayo dose ne dose. Obeli malanga batokisi ba matiti okoti na kati. Lem susu. Lem soupe mbongo hôpital ezate. Otangi na ba condition moko zolongwa 15 km aller retour 20 km. Mais mutu muso atangi na ba classe na ye abimi ba poto, abimi ba pays africain, ils allaient certifier tangi sa ba classe minene. Mais un individu, cet individu de mon collègue chroniqueur, journaliste, soi-disant Gauthier Seye, alingi kovani sebiso kimiate, alingi kotika batu kimiate, to ebite liwa na yazo luka kona maboko anani. Fally Ipupa beti yu arena, bana Belgique, na moni tantine moko alobi na somba ki ya Paris la Défense, na sombi à Londres, na succès na Belgique. C'est ça yango ezolakisa ki Fally aza na ba fan oyo bazo faire propulser sur le plan physique. Ezate ndenge bagolo lelo bakomi ba fanatique anonyme. O bazo lembana. O matisa artiste na bango. En tout cas, Fally abeti concert na concert leki ki toko makasi. Belgique et sepeli nanya koloba ki sepeli te parce que soki poto wa les poto. Ba concert no so Fally abeti soki me contentement zalaki boko mona ngona réseaux sociaux pour moi sina mobali kutu bazo swana mbungu nzuru mbanga nzala to mona ka yango. Mais Fally Ipupa beti tous les concerts na ye. Bomoni e place batmo basali vidéo tozole la leader Asima RTNC jamais bomoni vidéo bongo. Et pourtant kutu cet individu de mon collègue artiste et musicien leader Asima RTNC Mkonza Bagolois a commis qu'on perdre de plus en plus ba fanatique. Likolo ba 3 grands concerts au Fally abeti o. Omoni ba concert o ba waro na bisabino. Omoni ba concert au Fally abeti o. Et récupérer ba fanatique ya ba Gaulois ebele ba komi ba warrior. Ba Gaulois ebele ba komi misu bazoka soni. Nga na komi nanga au milieu du village. Au milieu du village on a po anini. Po yo ka banzima Fally azala na lolendo azala azala ne calme. Soka so bina nzema tamu to yebaki aza Gaulois et ça les côté. Parce que ma fanatique a bon la bonne musique bazali. Mais ba misusu bela bazali ngai na yika mpiko Fally na nga ou rien. Alors tala ndenge ba fanatique ndeko na biso cet individu de mon collègue artiste et musicien Mkonza Bagolois azo perdre ba fanatique. Lelo Fally aza ba fanatique moko bien certifié. Les warriors, nous sommes partout. Yango zomona, Fally zobita ba concerné et zotonda. Bozo tuna Fally zobita ba concert zotonda secret ya Fally ezanini. Secret na ezali batu balingiye, ba fanatique ne balingiye. Azo sala makambo oyo, ba fanatique ne bazo sepela nango. Ba fanatique bazolanda biso ba warrior, tozolanda yaya, likondi ya famille. Soka che calendrier tolandi. Et non que leader Asima RTNC ba créer ba calendrier ba créer ba deux fois rien nazo ke ne beta corps rien nazo ko beta au moins appelle yemoko cet individu de mon collègue artiste musicien leader Asima RTNC et qui pe na page na ye ba bambiango tant ba komona ba critiquango to ke to bendi sale botuna ka poni bino botuna ke bino ba warrior soki ba che affiche Mkonza Bagolois akobetela ba Gaulois concert poni bino bokena kolandela ngo. Bino bo ebite que presse bakale les kana TV alobi atindi mutu na corps na salle na ovo Wembley.
na You Arena boloba ke match a rikibi mutu kobeta mais oui lelo musique eza so musique bana kini bana poto bino mo boyebi te o to buka kite o na kobeta ko Arena o kobeta safa to kena sita ko Arena lelo to komi ko sunga batu lokuta kozobo bazobaki biso bazoba biso lisude siko ntango bino boyaka kosala ngo pa fali bongo bozelaka sikoyo nini en retour toloba na bino bandeko babolingo bosali bien mokonzi azala na bino yango wana bino bozelaka kaka basala kampagne mabe mpo na fali bobomi na mbeli tokokende na bino mpe kaka na mbeli fala beti ba concert na ye concert eleki kitoko spectacle eleki kitoko fala beti 3 grands concerts na espace il y a 21 jours c'est pas donné à tout le monde hein? Et surtout que cet individu de mon collègue artiste et musicien leader à Simer TNC en concert le logo monter na écart à 21 jours l'homme de ma fourni m'a dit non alors ça n'a pas à cause ça n'a jamais. Donc, fali pour pas abeti concert oyo, ba concert misat oyo. Et tomboli musique à Congo na biso likolo lisu makasi. Performance artistique o fala zalango, yango zo tombo la musique na biso. Boye bisanga na ba golwa. Bozo na kiti bo vanda a. Lelo yo 2023 ndenge leki boye. Total apena ndenge ba concert leki na libanda na poto. Tolo ba Congo te po bino bokanga maka na Congo, Congo ngo bobemisa ngam. Atapeka na Congo en 2023. Est-ce que Mokonzi na bino a livré ma concert? Il y a danger qu'on les kafali. Botika la kana le 24 juin. Na habité meni le jour na bino et ça le 24 juin kaka. Botika na. Nous on passe à autre chose. Et le bina ngoye moko papou. Tant to bet You Arena, on passe à autre chose. Tokova na tete bandolo belaka ndenge nazomona mwana oyo cet individu de mon collègue Kronifwati Karine Mokonzi ibino pena ba beti You Arena bozoa kolobela You Arena te ba lobela ngo ndenge ni ce qui biso to beti concert on passe à autre chose to la ba calendrier belé to tika to bando sans on la kaka You Arena to sans on la stade de Martine bino boko stade de Martine yo qui n'a pas c'est mati miniature kiti ya ko tokisa ya ko yita non. Donc, fallait pour pas désormais boye bango, bino ba faux communicateur, na ba faux communicatrice. Ce qu'il fallait petit concert, nous batunaye to lobela kaye, to leki na makamu mususu, to kolobela ngo lobi to sali analyse, ezate que to vendre la rango, et comme menu du jour, et comme flambeau na biso to tingami na yango wana ti. Donc, performance artistique au fallait sali biso. Et sauver biso la musique à Libana pour ba classe kata bobo ya fallait za classer boy mais Congo na musique ba classe yango et za 40e na musique na biso boke no tala Congo za 40e obetata top 10 pays mais nini 10 pays ya oh musique musique ezobetama ba artiste bango bazo évoluer makasi. Mais les lots grâce à Fali Poupa, ils ont gardé les biso place on a pour Congo na biso etanga marakaka. Yebi sanga na 2023 Sidiki Diabaté a beti ko Arena, ba Joe ba beti ko Arena, Bourna Boy a beti ko Arena, ba Midisa et Africain bele ba beti ba ko Arena, sans compter à Europe. Siko yebi sanga yi, ce qu'il fallait beti ki 3 grands concerts wana ya poto wana te. Donc, à niveau Europe, tu as tous un abisso nil. Ce que yo golo zotana ko ba les États-Unis place wana betorande et retombola, c'est le Congo qui gagne. Na salle moko il y a 400 personnes. Salle mythique tant bazo ba que un musicien international, un musicien passionné de la musique abimi libanda akeko beta na salle moko les États-Unis wana. Faut beta na salle mythique. Ate kotonda nango 100% mais au beti na salle mythique parce que surtout ceux qui sur 100% il y a nombre de billets vendus ceux qui ont à 70 à 60 ça va à même 50% mais au beti na salle mythique
Et puis problème toi on a Congo ceux qui balobi il fallait aleki batu basiliki batu batomboki mais ceux qui tolobi leti bourna boy aleki Koffi Olomide batu bakosilika te ceux qui balobi bourna boy aleki ve bozi boziana batu bakosilika te ceux qui balobi bourna boy aleki fere batu bakosilika te mais ceux balobi ka fallait aleki fere po fali nde aza congolais dans le Congo balingaka te ba comparer congolais na congolais. Et puis surtout que les Congolais sont ça d'exploit. Mais ce qu'on t'a dit, c'est Davido wana. Bah ça bana mike. Mais Davido Davido l'équipe Koffi, ça passe hein? Très vite. Et l'équipe n'a pas ça normal. Mais ce qu'on a dit Fali, au bout de ça mon collègue Davido à l'équipe Koffi et comme il problème. Et ça problème il faut soigner, formater, réinitialiser tous les Congolais moutou. Pour qu'il y ait une compréhension. Donc c'est un peu ça, fallait bêti ma concert naé. Na kobeta fallait bêti ma concert. Donc on a batu ba ko sepela na ba concert naé, ba date naé. Alors mukonza ba golo pe beta ki concert. Mais na zomi tuna. Tant Manix alobaki awa, à part Fali tous les musiciens sont des locaux. Et comment il dit à niveau to funda yepe to sale boy. Siko yebi sanga nanu. Makambo oyo leader asima RTNC asaeli biso na États-Unis wana o soni mboka yoki. Et puis ba communicateur nene basala ba eza base na biso eza actualité na biso actualité ya buzoba botalela nga nanu mutu ba biso ki organisateur ya na critiquer na nga mutu te na critiquer mutu te na tche limite na via mutu te mais na niveau ya ndenge ba golo ba tchaka mukonzi na bango aleki Fali. Est-ce que l'organisateur a cause à l'olengo ya excuse l'olengo organisateur on a moni oh on a zo na vidéo na moi mobala bazo ba ne kebo ko les réseaux sociaux mais or qu'ils ont les cas déjà. Donc cet individu de mon collègue artiste et musicien leader à Smer TNC mon compte bagolois musala na ye ba producteur a malongate ba organisateur a malongate makamba malongate Nyo soto ba retomber et aka Fali ndem taso bundisanga Fali ndem taso sala boye balingi ngate ma Denis style so likambo omoni to itando bane ko lobake ma Denis ba peya bato zo kende wana azala kate États-Unis wana awa yo kei cet individu de mon collègue artiste et musicien mon contre bagolo leader à Smer Dent ah yo kei kuna kozonge na biso na ba problème ate moi na mobalo na zo éviter makasi moi na mobalo azo betanga libaku makasi. Mais moi, mon bala ningi kotika biso kimiate na Virginie Manganga mutu ya meni di jour makambo yako koloba na TV les 16 wana tango fana zo beta anga beta boye ko publier biso a sold out et salami kuna ya $1000 sold out on na zo tuna ya salle oyo boye vraiment salle auto monio musique et beta mité artiste et musicien mon collègue te dois moussia zaza. Il paraît-il bakimisi kokimisa na mutuka musala ne yango wana na historique aya kokengela lokola girafe na Vatican akengela mona ke historique kermesse historique etondite personne Gigola ah nzambe Gigola zwa charge ya kokamba orchestre ti babeta concert na po bayoka soni te. Ah, Nzambe Gigola. Donc, makambo yo salaka na banda luana, o kimaka kermesse bachelaka o $10, lokola. Mais c'est quoi ça dans ces pays? Donc, yo sawana kapo, vi na yo ok sabatu soni, ope sabatu misala kwa yako loba. Et puis, tant que vous avez makambo bazo tala na pays oyo fali azalaka. Makambo oyo zo sala ma oyo, ezo sala ma pona nini. Tozala pays oyo ezala misisa munene. Soko monike papa, so monike musique e simbater. Pardon. S'il vous plaît. Na lobi boy, bagolois, bagoloise. Boy sa mukonzi na bino, botika enanu. Soit amati mangengenge, soit ba tchela randa komoko inane ena avant na wana à réfléchir nanu. Aïe banane, mieux vaut reculer pour mieux sauter.
tard eza bien sûr dans 3 ans ça 50 ans mais avant moi une année moi 2 ans on a même sur akolamuka performance artistique kozala bato no balobaki na stade martyr olamuka kiti il a ressuscité qui leader Asimi RTNC qui mokonzi ya bagaulois il a ressuscité yango yo penza kokisa bato soni ya modele oyo bato na bazolinga baya kokosa tala buzoba bake kosala bake komonte concert ya bato oyebi eza pasi Côte d'Ivoire a bobeti ya bosali mpiaka awa boke bozwi photo ya Didibe artiste ministère Didibe bozwi photo na ye boye koloba ke eza plein eza pasi boke kozwa montage ya video mo boye bomonte ezomona yango mpe kukutuko eza nango ata concert na ye te bato botie son kotia ebimi mabe ebimi salite concert ebetami bozobo concert ebetamaki partie 1 mais organisateur comment nga nazotuna mwa mobali mokonzi ya bagaulois comment concert partie 1 ebetami bokati mpo ma organisation eza mabe yo so mona bokomi mpena jour ya concert ezobetama bokati concert mpo raison na bino ezali organisation eza mabe boye kobeta ndenge nini bosali balance ndenge nini bondima bosupporte boza baloko boza miziki moko boye bozoforce totyakaka esprit totyaka esprit tosala fo tozala kaka tozala tala cet individu de mon collègue artiste musicien leader Asimi RTNC comment nokobeta ata gospel na mungongo na wana nde bakumisa kwana banzelu wana ekosala bien na gospel yesu azalaki soki aza koteya sikoyo na mungongo na ekosala bien obandi kozongisa biso na banostalgie ya frère Patrice obandi kozongisa biso na baale moloto ekosala bien mpo miziki mondaine ozokoka te bazobeta yo tala sera jibe ewera performance artistique na bango mibale ezalaki guerre na bango wana surtout na niveau ya Congo awa oyo abeti boye mais toi mon collègue artiste et musicien mokonzi ya bagaulois leader Asimi RTNC oza na performance moko te bagaulois bokoya kokufa na tension pamba pour rien biloko vala beti wana atiki bar likolo makasi bino boza sir mpena nde bozolobake bozotya bafiche wana lukuta na bapage na bino ya lukuta wana bozotyatyake akobeta nake komona tina parc de prince mawe bozanga soni o soni mpena na namona leader akokisa bafanatike ne soni boye te nyonso to wana mpo ani likolo ya bisalasala ovanda na kiti ozobake nga naza moto ya buzoba yo oyebi opesa fali kombo me moto ya mibale ofinga wana oyebi moto ya ndenge aboma bakarriere ya bato oyebi moto ya ndenge asala bato bani bafinga ye même si lelo makambo wana azolinga ya nango mpo bawarrior biso nde tovida ye mpo ye azalaki na keto ya kovide bamusicien makasi na misike ya Congo oyo ta ndenge abebisa o carrière moto abebisa leader Asimi RTNC carrière eza moto mosusu te eza d'abord na ye moko nde akende ovanda kiti ya plastique na kokoko mokonzi nde bavandaka ya mibale cet individu de mon collègue artiste et musicien ya 67 ans moto abebisa carrière ne wana parce que alela kombo ye apesa ye y compris bango mibale kabale na bango basala bango mibale mpo bapesa bato bakombo ya fali sikoyo nini lelo omibomela carrière likolo nango basi ve jaloux koto papa kulutu aloki yo koto tata na moko abota aloki yo vi na ye komi molili na molili okendaki eglize awa bato mosusu balobi en tout cas asali malamu mwa mobali oyo niveau fali azobete na miziki niveau makambo ezosimba te eza problème nini leki akufi esali bo tobi bapurifie ata kopurifie te donc tijengu donc ezongi nango lisusu makasi tala moto akutanaka na yesu moto akutana na basala nzambe abongolaka vi na ye mobili
nga nazosenga mwana mobali oyo azonga na église oyo abandelaka yango baalbum ya liboso wana malgré baalbum ya liboso wana na performance fallait abetaka na badroit chemin na baarsenal bebe mélodie mais azonga ata na mwa église wana banda kosala ata mwa be banda koyoka oyo pene eza so eloko te oke kolula bon savanga mpe naza kuna na états-unis natya mpe ka jour moko d'abord ntango tous les leti le 25 otyaki jour moko bavideo na yo ti lelo ya états-unis wana ekomonana soki après 3 jours yo pena otya actualité otya pena concert jour moko na fali epuis bino bato bosengaka ke mokonzi na biso bagoloa abeta farafara na fali abetaka déjà farafara na fali yango wana parce que réseaux sociaux eza monene réseaux sociaux soki moto aza na actualité emonanaka bese emonanaka alors ntango ya beti concert ne ezomonana te ekomona soki lobi na nsima il faut batala nanu fali y compris na bacommunicateur na ye moko il faut batala nao fali il faut balandela nao concert ya fali lilimbo ya tie mabela boye il faut balandela nao makambo ya fali lipama te kofelo na ngolo baboboli ya kobobola usane kwa kofingaka bacouple ya bato ye moko ti lelo nanu mwana botana tata botana ye toyebi ete apresenta biso ata mobali ne moko te bato biso bazalaka na baarrogance donc boke kobeta concert moko ya fiasco moko boye ya kokokisa bato soni moko boye eza pasi donc ozodiembela bajour wana ya concert afali wana mpo nayebi te olingaki ozwa lokola mesala kodiembela odiembela ozwa nini tala sor nango lelo eza pasi bino bagolwa soki boza bafanatike aveugle etali bino ngai nazotimbisa bino na 1 botika nanu ye moko avanda a réfléchir botike mpe na nanu botike nanu a réfléchir nanu parce que carrière ya mise kokende boye te abeti album awa bino bagolwa bootya munoko album ezobeta boye kobimisa neti eloko bozobenga soki mwa mbuyi wana mwa mbuyi ezobeta wana okiti na kati libulu ebomi mwa mbuyi bayu arena ebomi nayebisi yo nga nazoyebisa bino ya bandeko na nga bagolwa nalingaka bino mingi mawe naokela bino maka makasi nayebisi bino boloba te ke formule 7 ebeti dynastie pardon mpena botika okosela mwana bato makambo formule 7 asimbi ne kutu dynastie te tunanga dynastie abundi na banani 54 visa tina ndenge ekokoma 60 69 ekokoma ba U Arena ekokoma ba Ovo Wembley ekokoma ba IG Arena ba concert nyonso tona ezokende na kokotisa dynastie na morgue uota ndenge ezokende nécropole donc boyeba yango formule 7 mwana nga na Innocent Mowei main noire bapesi bakombo nyonso bandi kofinga ye azoboma ba album asimbi na ye dynastie te abundi na ye na dynastie te bino lokwa munoko eleka bino lokwa obi fali avana na mboko ya niveau bafinga fali abi te na konyokola bino kaka na baalbum tobetela bino sikoyo miziki ya motema mabe miziki ya étouffement obimisi fali kota studio mbangu bimisi ata eloko mobetaka ata molangi boyo ngbangbangbangba totala soko akopema parce que lelo munoko eleka bango asala une bande de complot à bande rouge pour bayaka ofingaka fali bafinga fali de tous les mots lelo bato bazobelela bamaniki lelo namoni lelo fali aza ya ngai fali aza nganaki ya ngana keni piana ntango karine mokonzi anda ofinga fali nani maniki ozalaka wapi maniki ozalaka wapi ntango karine mokonzi anda ofinga fali apesi na fali kombo ozalaka wapi po boya kolakisa biso ke lelo boya kofontola bambanga na bino maniki oyebi mpe ke keni piana azokende deja mabe azokende mabe na fali azokende mabe na bawarrior bolongola komba bawarrior bawarrior fali aza ya biso ya bino bobanda na fali edi baliete azalaki directeur kuna na quartier matin alongwe na fali bayebi nano te likambo soki kosimba ube kosimba te tala bato ya bolingo ya solo bango wana mais alongwe na quartier matin
Après, il dit que tu as la quartier matin. Pour place, il y a qui sinjo a ole lobino bo lobela. Azo ça la promotion fali a éviter que simbo be ko simbate. C'est ça bolingo solo yangwana. Mani ke yo e fali a déjà fali. Yebi sangani. O ye fali biso na bino to ye fali a déjà fali. Mais qui sinjo rate? Qui sinjo a polo bambula ateka baseda droit chemin. Tous à la paix mon tous à la paix mon bateau, tous à la paix na Sonia koloba na TV. Tous à la Sonia koloba na TV. Makamno so boko ta ba warrior te, ba warrior fallait aza ya mutu te, fallait aza ya batu nyoso. Et puis mutu aza premier cabine o, fallait aza ya biso, aza ya bino te mama papa tika ko beta tolo na fallait batu. Fallait azali mwana papa na bango Faustin, mwana mama Monique. Lekia tina ipupa. Na mikana na bango famille bino bozali. Pour ali boso ba paswa kanda mataboy. Tout tika to ça na biso ki jale no boto sala kao. Boko biko wena ba place boy ndenge ni. Et puis ka ba place ngo wela kabino to ba bloka kabino. Siko bo wela ka place boka ata soni te tango ko lo babongo. Fali ona bakisi arena ya Allemagne. Abakisi arena ya Hollande kuna. Mutu azala musique nazala makambo nazo sala ale bino oza koloba et puis nga nazolo bango lelo fali ye moko ba lobi yango amemi ba journaliste te pa ke no sala les publicité ba ke no lobele kuna te amemi bango ezali cadeau apesi ba ndeko na biso na parce que fallait ça reconnaître fallait ça aza ingrate c'est le rôle cet individu de mon collègue artiste musicien mon konza ba goloa ba camarade nyoso ko na bango ba eba na rater lelo mais ba sala mboko. Président abimisa na orchestre na auto hôtel d'émission Omba Potongo azole la featuring pana ye na TV. Mais fali bomona ke na badal tina professeur atangisa ye soki na maternelle soki na première primaire akenda ko tala ye ko assister ye. Ba camarade fali ba koma ba jika. Ba camarade fali bazali batu ya malonga basalaka. Boti ka bisasa obini mwa kosaba matala na so ba komo luka za no ngalo business sabino na omono nyabo komo luka na nzela ko bwakela ngunda to nzela ko kima e ba warrior ponde ba komo wela fali na poto ba lo bala bino bo na tikali na ngaba lingi ngate tikala na yo to ena dossier susu ya na moni na Dubai kuna mère a côté si père na concert na ebité ba journaliste bazalaki te anzambe obi bala mibalo nga na so éviter bino makasi ba journaliste bazalaki te pour mère a côté sa père en tout cas iné format et format tina na maramuya aux place na biso donc allez-y comprendre que fait na biso 67 abeta ki na Dubai ndenge ba jale le ne ba ka kompa omoni akobeta na ye biso to bi ba ministère ba kobeta na bango mais est-ce que ba kobeta na ba sala ba 40 000 places est-ce que ba kobeta na ba sala ba 15 000 places pour cet individu de mon collègue artiste musicien leader Asmer Tense ça le coût il y a 400 personnes Emily allez bino ba gola vous êtes là botindika ke kende yu arena kende ovo Wembley bolinga bobomisa mona mama Marie Makieso beni bozoni nga bobomisa nga nazo tuna eza likamu nini botika yeye moko nenga sana ayebi ke na okokana nga te nyokoka te sala na kilelo pena na États-Unis 001 oki obeta na salle ya 400 personnes ah so muta bonde bozotinda ye na Core Arena botinde na U Arena botinde peso na stade Wembley bozanga Sonia Ozanga Sony. Donc, ba concert nous sommes betamaki le 16. À part ya Fali, oh tu es Tikali, c'est pas le Congo qui gagne. Ba ngomoko ne ba gagner. C'est pas le Congo, Congo a bénéficié nani. Na ekolo ba likambu ya mwa mobali o Gauthier Sey. Gauthier Sey yo so be la likambu ya cursus. Na ebite mo cursus wala tangolo bango parce que
ngana yebi maître Kissa Bosemba na TV aux garçons très intelligents. Mais cursus on attend le bengo yona Soule Kauka. Nanyo pena azana cursus. Nani pena zanango. Pona nini biso bana babola tolingaka tolelisa bato bakolisa bana baona kimobola epi na bababu babola musubaza. Gote se ingana totangi na yebi te nga kutu natangi na Mokengeli na Kinshasa natangi na kola gote se otangi na mboka tolobi te bana batangi na mboka baza bazoba te mais toyebi ba condition batangaka mwana ke 20 km tanga okoma na classe na yebi te soka kozwa pena temps ya matière kote malamu likolo nango nzala likolo nango ngunge suyo muninga tanga soki etanga na ba Maroc muninga tanga soki etanga na ba Belgique muninga tanga soki etanga na ba Tunisie yo lelo zo yabimisa gote se yo zo na niveau Soule Kauka. Cet individu de mon collègue chroniqueur Chronifoati Gote se toi tu es intelligent plus que Soule Kauka. On m'a dit ba propos no tenir wana maître Kissa Bosemba er yango yo gote se yazo bela nanu te ma pekane matière kwa mwinda pétrole te er tangu kwa ba kofunda ye malade bandi et puis abela ka ye moko te abela ka y compris na ba foka na ye ba komi malade akomi ko senga ba jour o senga pardon sala ba démarche pardon Soule lelo so finga wana Soule lelo ngo diminiana bato no so tangi kombwana na boyite na lo baba nazo ba mabete na bato na so tu na bango na Soule Kauka pazuzu nani asala kombo na mboko bato no so tangi kombo wana parce que Soule Kauka ozolo bela oyo lemsu oyebi ete Gote sei wono saki na mboka lemsu ozolia mbila na fufu lemsu ozangi place ya kosala zongo oki kosala na mai oki kosala na matiti eza pasi lelo yo ozomona ke donc Soule Kauka aza mire amutu mo azwi neka opportunité kaka azaki camarade ya Bele Shunengo Lobby azaki camarade ya Junior ne Malemba oh c'est que zoiba makambo olo batel Gote se oza pena tikala na comprendre na faire comprendre tu es né au village grandi au village expédié Kinshasa comme marchandise donc oyebi makambo eleka na Kinshasa te bosila makapena no so oyebi makambo ya Kinshasa te zelo oyeba ngo après koloba na TV bato wana tangi kombo na Soule Kauka asala kombo liboso na bango na ye na yo moko nani cet individu de mon collègue chroniqueur Gote sei omoni Soule Kauka akoki kosala ne pe ba campagne ndenge asalaki wana te asali nango pe te alobi kaka na bato bovote nga baovote parce que Soule Kauka abandi kosala ba aide humanitaire lelo te abandi kokita kokende kotala ntango yo ozosala bilobela na TV ya kofinga bapoliticien ya kosala boye lelo osali passage ya bande brisque sans kinonta oye na musique wana Soule Kauka azobikisa bamama ebele bazangi moyen ya kovivre bamama ebele bazangi bambongo ya commerce bato ebele bazangi bisika ya kolala tambola na Kingabwa tambola partout bayebiso baevre oyo Soule Kauka asalaka yango moniki ozala maîtrise te oya na plateau ya bosolo na musique olobake nasala bapreuve omoni badire oyo olobi lelo ozozonga lisusu na parquet lisusu parce que lokola yo ozoyoka te corporation na bino soi-disant ya bajournaliste intouchable basimbaka bino te ale baya balobake bozomikitisa baomikitisa c'est quoi ça Soule Kauka nde aza mwana mbwa oyo Gote sei azwi atie veste na arepasse bien te veste français TV lokola emonisaka nango bien te mais soki oza na miso bio komona cravate kutu bien repasse te aye na TV abandi kofinga Soule Kauka. C'est quoi ça? Gote sei soki famille na oba lié yo Gote sei soki oza na problème côté ya mwasi moko bowanga na zemi batie wa mvutu moko kokufela na kombo afali to na kombo ya Soule Kauka luka liwa esika mosusu
Gauthier, si tu es plus intelligent, intelligent. Cet individu de mon collègue artiste et musicien, leader à Simer TNT, osons compter là, mais il souffre là-bas. Azo souffrir, azo administrateur à Malamouté. Soit disant il y a autant de classe, soit disant il y a un diplôme. Le col appelle, il y a un postulé pour reposter pour nous avoir nos pécatés. Non, non, voter. Oye, baniwa. Quel est contre l'administration? Il y a cet individu de mon collègue artiste et musicien, mon compte Gaulois, leader à Simer TNT. Contre on satire, c'est quoi ça? Et ça l'emballa souka. Yo moi on met au qui t'a la mentalité. Nazo bimisa elongi ya cercueil. Nazo bimisa elongi ya morgue. Nati ko luka ba problème. Soki ba tcheo kaka ba koto mon way. Ozo na santa malonga te. Carrière on peut malonga qui journaliste sociali. Ti jingi datakana obanda pe kala soi disant. Eloko ni nango elo performance ni nyongo yo sala na chronique wa. Eloko malonga ezate bana mike ba esima na ona ba tefanga ki akishata ba lekio. Eloko ni malonga yo sala. Oza cadre ya wapi? Osala wapi? Ata cabine téléphonique moko gérant. Oza ventilier. Oza pena suka na ventilier. Nga nazo comprendre ba warrior na ba warriors nga nazo comprendre mona mobali oyo aza na mvutima ya mwasi moko awanga na zemi aza na mvutima ya mabo kilo moko azolelela ye ezosala no baba makambo na TV amemisa bato ngamu. C'est un ventiler tout fait. Si on y a surtout la bossana kawana pour la nini, bon c'est pelisa mutema ya mukonza bagolwa. O fala zo nyo kole na musique. Eza passe. Fallait ko beta bino ka bino na ba Virginie, bino na ba Gauthier c'est bo sangana. Virginie Gauthier c'est bo sangani boke ko sala osatire ya comité de Bouzoberi, bo sunga leader à Simer TNT, bo sunga mukonza bagolwa. Bozo ko kumisa e awa. Kishasa kure ki. Bozo ko kumisa awa. Makama malonga zo sala te. Asa makama malonga te. Misa zo kisaba tu soni boy. L'homme de mafoni madendo. Et ça passe. Merci beaucoup Nabino nyoso tout batu balandi biso, merci beaucoup na ba chaîne partenaire, différentes chaînes, merci beaucoup Nabino nyoso. Allez-y comprendre. Bon ni lumière qui moi muké. Donc to komi na suka, il y a émission na biso, analyse na biso, to kutani na mikolo ezali ko ya merci beaucoup Nabino nyoso ndenge bolandaki biso. Merci beaucoup na maître Junior Mukuna, maman Mamicho depuis Monaco. Merci beaucoup na Soule Kauka Pazuzu, honorable déjà, déjà honorable. Merci beaucoup na Fiston Koloke Zapatero. Merci beaucoup na Edi Badia Tamotema ya Nana Boduga, directeur en marketing Oyo. Asaka Musala. Directeur en marketing Oyo bongo lisi ba marketeur ebele mitema. Batiki le ba ma musique. Trésor Kongolabi a boy na ye botika ye. Botika ye. Asa la carrière na ye, aluka ko raisonner, asa makambu na ye. Fali ba musique ye. Fali non, ça fali non. Ah non, fala zo nyoko la batu. Merci beaucoup na Cyprien Anjolo. Merci beaucoup na Maître Manix. Merci beaucoup na Maître un pays d'Ari, na peso bambote belé. Merci beaucoup na maître CD Médaïdor, maître Junior Mukuna et puis na Bossanité Tina Mangaya, bambote na belé, Feza RDC, Ivan Pongo, la Warriors na peso bambote belé, sans oublier Lorette Compressor, Feza RDC, en tout cas na peso bambote belé, ba mama ya ba Warriors na ba tantine na ba tonton parce que fala zali na ba belle nana ba tonton ya kitoko tala ndenge bana ba décorer ba sala na somi satu donc ba fanatique moko moka ko soa na bino bolakisi ke lelo ba fanatique oyo lelo bazo faire propulser artiste na bango ezali nous les warriors to tiki bar likolo ba o bazana tembe 2024 yango yo nanu basisi ba tourner ba Brésil ba komela ki batute
nanu basisi batourne na bango te mais baya kosala devoir oyo fale atikeli bango ya bar likolo lelo musique ya kongo lelo musique ezongi nango bokecho akomi kolamba na ye bokecho akomosala ne batele réalité kolamba c'est bien et puis bokecho a déclaré fali bokecho a déclaré azozonga na ye Kinshasa po kombe esili siko mutu aboye mpenza bovandaki ya bino nyonso makambo nyonso kaka fali abundelaka bino fali asali nyonso fali abomi bakombatan fali alongoli misike ekoma pasi fali ayembi déception fali akumisi mwasi fali akumisi mobali fali afortifie mutu azonyokolo na bolingo fali ayembeli ntina bato bazokende nzela bapotoli nzela mai migra de rêve fali alobi tokos kitoko elongwa tokos fali alongwe makolo milai elongwa makolo milai ekoma de longue jambe fali alobi epakos aye na bamakambo ebele fali asasali nyonso efali aza so eloko kosala te surtout koyemba nde fali ayembi nyonso pepe wana fali asese maloba bolingo nyonso tokoyemba nini. C'est ça, il y a cet individu de mon collègue, artiste et musicien, leader à Simer TNC, mon konza bagolo, chaque fois, azo kondaka, n'a pas à kondi, ko beta manami. Non, nzambe nangai. Ko beta mana musique au fali, au moment moi la batte. T'écoutes la prochaine occasion, bye bye.